9, 6. Batata iba mama kiamboto kiotwa awe tukolele betompe tuletezi o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tolandi matei na biso na ndako nzambe ndenge bauti kote ya biso wana nde bilei ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela lelo ezali vendredi yango tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu Kiangani apesa biso na tina na mabondeli to beko kokanisa pasi ya mokili pe kokansela pe lingomba kokanisa pe biso bato kasi biso awa na Yerusalemi na tina ya misala mabondeli na biso tokobanda kosalela ngo esika tokosalela misala na biso bangonga ya mabondeli toyebi yango esika toza kosalela misala soki ngonga ya mabondeli ekoki tobondeli pe tozongi na misala kolona pe kobokola tobosana te pamba te kuna nde tokozwilaka mwa eloko ya kolia ntango toza kosala misala kamba oye kimbangisme oye tolandi programme oyo bapesi biso awa na Yerusalemi biso bato tofandi na nkamba ete tata mokonzi abule alobi asali démarrage ya kosala ete tokota kuna na memorial tozongeli misala ya maboko ndenge papa de la ville auti koloba yango likambo ngo ezali na ntina pamba te likambo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu tango azwaki musala epai ya nkolo Yesu solo na bonzoto bobangi ezalaki kasi nkolo Yesu alobaki na papa Simon Kimbangu ete kobanga te na makambo nyonso ngai na banda kozala na yo elakisi ete liboso mabondeli yango papa Simon Kimbangu azwaki courage ya kobanda musala ndenge tokolandaka na histoire eke yambo papa Simon Kimbangu andima musala wana mama Mwilu andimaki ete na kopesa yo maboko pamba te likambo ya makasi tata nzambe na tango yambi yango kete na kati na ndako boyokani ezali te ekosalaka pasi me mama Mwilu andimaki ayebisaki papa Simon Kimbangu kobanga te na kopesa maboko papa Simon Kimbangu afandisaka famille awa na kati na nkamba nazwi musala bolobi nini eza musala tata nzambe ndima yango kasi papa Simon Kimbangu aye koloba ete tokoyamba bato ebele babanda koya eske tokoboya te ete topesa bango bisika ya kolala soki ndenge wana lukano esika mosusu kasi famille suka baye kondima ndima tokoyamba bango pe tokondima makambo nyonso bakaprice nyonso tokondima famille ndimaki nde akendaka na nzondo pa ya chef medaille Mfumu Mvuti alobi ete na beti tolo yambo abeta tolo abengisaki ba chef de village adik bango nyonso tala likambo beta tolo Mfumu Mvuti abetaka tolo sima papa Simon Kimbangu aye koyebisa papa Mvuti ete
yebaka ete mosala oyo tondimeli tokokangama kasi moto ya liboso bakokanga yo ezali yo mfumu mvuti pamba te yo chef médaillé moto ondimi likambo oyo mpe ayebisaka papa Kisolokele awa oza kolanda nga ntango nyonso yebaka ete tokokangama yo mpe mwana na nga Kisolokele yo moto okokangama liboso. Papa Kisolokele andimaka maso ntango oyo tokoyokaka ete le 6 juin 1921 wana envahissement ya Cité Saint Nkamba bato ya liboso oyo basoda balandaka po ete babeta masasi ezalaki mfumu mvuti na papa Kisolokele. Kokangama mpe ezalelaki mpe ndenge wana papa Simon Kimbangu bakangi na le 12 septembre kokende na Mbanza-Ngungu. Papa Kisolokele bazwi deja bake kotike kuna na boma en relégation yango oyo papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete esika oyo totie memorial ezali nde na histoire ye moko papa Kisolokele ndenge apesaki biso ete esika batie cercle na likolo esika nde tango na le 6 juin wana bangunia bakangi papa Simon Kimbangu Angelo abimaka na Njeta Safu na sima porte oya secours biso tokobimelaka nde bake kokangela papa Simon Kimbangu place cercle wana ezali esika pe Angelo aye kobotola papa Simon Kimbangu na maboko basoda nde papa Kisolokele na mfumu mvuti sika papa tia libanga mwanzele ezalaki wana nde bakitaka na ndimba Mankondo. Kimbangisme oye wana histoire bamoko baza koyebisa biso yango nde eza komonana papa Simon Kimbangu kiangane ndenge nini nake koluka esika ya panti ndenge wana ezali nde historique mingi surtout oyo tosali baétude tokumba ingénieur donc critique sur critique donc ezali esika oyo ezali très historique yango tata Molimo centre papa Simon Kimbangu kiangani ake kotia libanga wana ne misala ndenge lisa kosalema ya solo ekomonanake ndenge nini tozongela lisusu maboko ezali musala ya tata Nzambe mpona kotala kondima na biso totalaka lingomba na le 24 décembre 1959 tozwi bosomo na 1960 nzoto ya papa Simon Kimbangu ezongi awa na Nkamba na 1961 ezali nde démarrage ya batravaux ya kotonga Yerusalemi nde monanaki tobanda nanu kotonga temple yango na le 6 avril 1961 yango libanga ya botongi temple tiamaka place faki bakotelemaka na entra mausolée de libanga etiamaka wana na le 6 avril 1961 l'état mutatiaka libanga wana comme témoin. Alors papa balobi ete tozala nanu préparer spirituellement pour ete kobanda kotonga temple de 1961 papa batiaki biso na programme spirituel kotombola maboko kopumbwa ekuluzu kopumbwa bible kino toye kokoma na 1972 nde toye kokota na retraite donc ba préparation spirituelle mpona botongi temple nde na le 4 juillet 1976 papa bapesi coup d'envoi mpona kotonga temple oyo tozalaki témoin na ntango wana tozali ebele tozali te toza ebele yango ntango temple ebandi ya solo papa balobaki ete dans 5 ans temple fo ezala inauguré
bitumba ezalaki spirituellement na ndenge nini eke bato ya motema mabe balobaki eke temple wana soki efongwami biso tokozala na mpasi. Batémoignage ezali ebele, maloba oyo toyokaka na papa Mfumolongo papa liangendako ntima ekomaki kutu na periode moko na botongi temple tokosala ndenge nini leo na Kikongo bwitu sila ntango wana elobami ndenge wana siko tukangisa makanisi tokanisa boye tokendele boye bapapa bango bazali banzambe me bazali koasocie biso bato, bazali koasocie biso bandimi wana elakisi nini bolingo epuis baza kowelela nde milimo na biso pe toganye spirituellement eza boye te yango na ntango ekomaki ete na 5 ans wana mosala fo esalama mabanga ezokomema makuna na kumba na motu kayas nyonso oyo ekoti na temple koteta na maboko eza boye te oyo toyokaka histoire eke bana Yerusalemi bazokende komema sable donc zelo kuna na yanda na carrière na motu nyonso akangi mwa kifunda ya sable na ntango okomona eke bavéhicule mpo ebimisa sable ezali te me bapapa bapesi programme eke chorale Yerusalemi bosala sacrifice wana kuna na mabanga bapapa Matete papa Ngwengwe na ntango wana concasseur ezalaki te compresseur ezalaki te kotumba bakoni likolo ya libanga kochauffe kobeta na bamarto to na bibende ya makasi po ete libanga ebima me ntongo nyonso mpe mabanga eza kozanga te papa Matete ye wana ye kokufela biso na kati na nkamba na mosala wana mpona nini mpona kowela mikolo oyo epesamaki mpona inauguration ya temple yango mpe esalamaka ete bétonnière eyaka esombamaka eyaka awa me bato bétonnière eza machine mpona kobalola beton kami ezobalola beton ekende mbangu me bato bazokomona eke retard na bétonnière toza kobalola beton na maboko ezalaki bongo donc bato ebele tozali batémoin na makambo nyonso wana elelo oyo tata Molimo Santu papa Simoki Mbangu Nkiangani apesi biso programme ndenge toyebili yango banda le 12 septembre l'an 2023 atiaki libanga wana mémorial musala il a fallu etambola bandeko na biso bagrand bavolontaire ya Grand Équateur basalaki manso balongoli basushi nyonso mais sikoyo niveau bamaingénieur bamoni ete niveau wana fo tozwa il faut machine kaka ezala yango tomonaki bidozer eyaki kuna ekotaki kuna esika eutaki bidozer ezosala kitoko me awa ye awa batya tonga boye moye te batya tonga moye te makambo nini oyo yango tata Molimo Santu alobi ete tozongela ndenge ezalaki na construction ya temple na maboko yango nde biso bandimi banda lelo ndenge tata Molimo Santu apesi biso programme ya mémorial kotimbola kuna donc tozala très affecté ndenge papa atindeli yango toyebiki misala eza ebele ya Yerusalemi ya baintervention ezali mesika topesi priorité mingi kuna na mémorial tokota kuna bakongo ezala tosala teke awa na kati na nkamba bisaleli solo eyaka ebele me bafabrication ya ntango wana eleki ya oyo ya ntango oyo mpona bafabrication ya kala bakongo okomona kongo nyonso esili nango ntina kingo nango me ezali nano me sikoyo okomona ya sika okosala kaka premier jour deuxième jour na katikati ebukani ezomonana
yango tosala teke biloko ebele biloko totindi na Yerusalemi ndenge nini de bafabrication. Donc oyo yo oza na yango na ndako mema mpo ezala te eke ntango tokokoma awa bisaleli ezali te. Ezala rato toza nango posa baashe bapau babeshe biloko nyonso wana ya mosala tozala nango po ete mosala ekende mbango. Tobanda mpe kosala boye na Lingomba oza mpe na mwa linyoko na ndako omemi yango po ete na lisanga bomelela kafe. Ezalaka ndenge wana po mwa sukali ekoki kozanga te sika toza kosala misala yango. Ndenge programme papa apeseli tokosalela ndenge wana toyebi mpe na ntongo nyonso tokozalaka na ntsintsani mpo mwa ntsintsani ekosalisaka biso na majute mpe kosomba mwa sukali toyokana na esika ya ntsintsani. Soki tolobi 20 minutes kaka po ete tozwa mpe ngonga ya kozonga na bandako kozwa biloko ya mosala tozonga lisusu awa toyokani po soki tolekisi bangonga awa omona mpe ngonga ezali kokende pasi. Alors na tina ya banzoto bibembe oyo toza nango ndenge ekokundama ndenge mosali ekozala makasi lelo faki toyebi ete faki kabinda ozali awa esengelaki okende kingewa me depart ya kingewa totiango lobi po ete lelo biso faki kabinda na ndambu moke ya nkamba tozala na matanga kuna na ebembe kunda banzoto biso bato tikali faki na biso nyonso bafritiste biso nyonso topesa maboko na memorial toyokani tosilisi boye kombo tata mwana mpe molimo mosantu amen. Pour les salis, ça, oui. Nine, six. À droite. Prête? Yes. Maloba, il y a honneur tout d'abord, il y a Papa Conseil et na Maloba, il y a Bessie sur le Papa,